montage oyo basali wana bazela biso totondisa martyr bino banani na innocent tondisa martyr wana azobuka yango po innocent nde abuka martyr ndeti nzembo nini ya Fally oyo eleki Naomi Kembo bana lelo baoyoka yango bapara baoyoka yango dernièrement nga nazalaki na Brazza tombe kaka Naomi Kembo Fally afute tozala clair moto atondisi stade esali plein yo loba fute afute wana montage bakongo baloba zaba mutu zaba valer mutakotondi sande koleka kobeta triple na koleka eza kaka innocent tigre donc yene mutakotondi sa nakoti merdique balobi bana kin bana Brazza bana Angola partout dans le monde bana Kinshasa pe tobosani bino te balobi makambo nde awa na Pelo Pro TV bolukaluka te pongama ndosi na ye naza mikolo na kati ya Pelo Pro TV Pelo Pro Télévision Ne zappez pas, ne manquez pas, ne ratez pas Pelo Pro TV Pelo Pro TV vous s'abonner massivement à suivre toujours que ça la bien. Merci Nabino abonné à Pelo Pro TV les abongo humble serviteur Nabino CD en couleur autrement dit nzeta makema basala nango makala te balobi nzeta makema basala nango makala te sans oublier mon réalisateur ototambola na partout balobi Blaze Kate réalisateur wa bimisanga kitoko liboso abekra na bino to biseka nyonso zwa libaku ya kotalela ngai kwa Blaze Kate na bosante Cédric Pelo papa social mon patron afuta anga c'est dans couleur père to sala rande to kana git talaka décembre ngo kala mingi te dona ebike bana turo bo lia na bango lo sauté bana babi bo lia moi frites to sala rande to kana erwa na bosante mutu yeso na bwakete na okaka mabe moi sa pembe tabita kasongo moi c'est tatouage balobi vraiment kala mingi te boroye basoka za nani na bosante ingénieur Jean Denis mutema ya mama balobi mama Suzy Mananga balobi ba rezanga mbuma to zalaka toujours mama Suzy Munanga to mananga to zalaka na ora na bosante 200 kg pasta to zalaka nde to zalaki bongo balobi Toussaint to za to tamolaka na bina ngok city vinde to kobundaka re Simba Toussaint Malela Esther Iniesta quand on connaît na bandeli su tabita kasongo toza bongo na un artiste comédien auto solo la na ye bomona ekala akomane porter parole pe akomane parolier ba animateur ya komane opesa ba animateur ba cri lelo to solo la na ye boye baye bino moko bana poto boluka kieming botuna kieming le esko tozane so nazali loba moko na mo réalisateur Blaze Kate akofongolela ngai pe to solo na artiste tozana ye bonjour papa mbote na yo bonne santé zala nango calme na ngolo ya Nzambe na mo lelo na décision te nazalaki de na décision na ye nango te nazalaki de na décision so lobi ke na lelo na ye na décision c'est que makambo nyonso ebandika lelo vraiment bon pourquoi olongole lamba boy bakanda ya nini pour ceux que olongole lamba boy ouais na otala climat mais climat malili bo olongole lamba nga na kinana no poto te loba nango seng na ngai Jeannette Malangi banda France kuna ayebi ngai yango siko atala nga de na mikili wana ebisa inga te batela nano te yebela no ba climat ya Congo nano yango siko soki toza na moi na olati lamba soki toza na malili ifuna longole lamba tellement Serge Jeannette kuna na poto ba ebisa etima na mboka koma mutaba kweti mutaba bangi ba be akondi ya baby obite na za santé bien na tika la toxine po sera mona kasi bato bakuti bato bazwa vite yo biteka bato bakuti bato bazwa vite yo kansi bato bele bazana ba parlement wana babaya bakuititi yo kansi hotel mikali boso ya boya parlement tomboli sapi boyo mona bavante il faut ba equity bien sûr kuti me batanga bo mutatangi temba mo ke parlement te Nzambe olinga ba courager est Nzambe mo tanga vraiment l'accent école ya Nzambe artiste to ki malé mais bato ba na kombo artiste est-ce que ko se présenter te ndeti ngata bita kasongo bika ge non wana na obenge mikolo fia tatouage habito yeba pourquoi ba obenge kaka artiste longole lamba kombo na ezana ni se présenter d'abord merci pour na mutuna
na boya ki représenter pour batu misu ba yebi ngai. Je m'appelle Koko Timaya, l'homme qui banga rien. Lelo na bima pensionné, lelo na koma na ngai ya ba musicien. Soki otali Malou Vanga et pas ya président nga chancelier de Zimbabwe Selumbe Lumbe mukoli Kambushak na bango. Omona kanga mutu na pesa kalibre ba kriwana. Soki otali mwana susu amateli mama na mukongo. Omona kaka kolo elumbe lumbe. Donc charge mikolo na komi porter parole ya innocent. Oh. Timaya malembe to koma bisika ngo. Touti komona fali pour beti stade Aigle Alexis biso make no ma Aigle ya solo atondi si stade sali plein. Félicitations aux artistes fali poupa et que bino ba jeune artiste tango moni ke no fali poupa beti stade ani tondi et sali bino ndeni mutuna oyo tunanga oyebi na ozonga na mutuna question na oyo tuni wana mais siko na lina peso ka lisesi wana nabi au moins tanto bando tanga na ntiki bando tuna biso bijo vol ndeke vol libata vol poza na bakanja bato ba vola avion pe volaka siko ba na yebite soki Aigle ngo lolobela nga ya nani ya fali poupa ya fani fani loba bien fali ya montage au basali wana base la biso to tondi sa martyr bino banani na innocent tondi sa martyr wana azobuka ngo po innocent nda buka martyr innocent balume pa papa beta martyr wana nenini bon nanu to sololité to petit programme te mais ba yeba ke innocent tozo buka martyr po martyr ezo déborder mais papa Timaya to sola no to sona te to sola fali ana répertoire plein abetela biso banzembo okene senga to yoka biso no sto bina to sepela na ebité innocent est-ce que ça ana répertoire pour répertoire abona ni akangi Ishasa da innocent na akangi Ishasa ndeti na nzembo nini so totali na nzembo ya bimi ya sikawa ndeti nzembo nini ya fali oeleki na omikembo bana lelo ba oyo kango para ba oyo kango dernièrement nga nazaki na Brazza tombe kaka no mikembo donc ngamoko na tali na Brazza na fandaki na Ritexako donc na moni benda donc na donc musique ezali papa Timaya malembe to okende lelo o batu bayebi innocent à travers Vodacom c'est que so Vodacom ezala raté balinga ba innocent te mais to yebi fali tsa zalaka na quartier latin ti lelo komi fali parce que bino le bo soutenir innocent bolo ba keno innocent na fali ba obetana et ça la bino non ndeni ngana lobi innocent na fali ba obetana te ezande makambo yo batika montage bango wauti osala wana innocent autondi sa martyr à live atotondi sa martyr wana ala hivi poto moni kuna koko ba wario ba mbote belé koko zamba papa zamba komo benga mikolo koko ba wario yo pe koto yi oyeli so sobike no yo koko Timaya papa zamba artiste comédie pe kaka to beta masola musique yo beta obeta masola ba comédie mais bino ba comédie ba komo soutenir ba artiste ngana ta comédien te ngana bima pension ya na ki théâtre na koma parolier ya musique Timaya malembe toke malembe lelo yoko moboya fali or toyoka basango keno na boya ke bandakala toyoka basango keno yo muto banda kopesa kabu ya bakri ouais na ndo pesa kabu ya baki ndeti kri nini opesa kabu ya yo moko siko kolo kri lelo o to mona ngo to yoka ngo to oyemba no bien te mais to yoka kaka na oyemba ngo bien mudia mbudia abeta na bicarbonate soko yo tala tozo beta na kokoso ezaki ba création nga théâtre yenda yibi ba maloba wana die ma sauvé na bosa nte papa na biso malgré tout Jacques akoma na kikwiti donc sango Jacques yemoni te Jacques sango penda simbaki batu nyonso bana mombele ba yibi sango Jacques abombi batu nyonso donc fallait à monaki koko Timaya na yebi mukomusu na yoka ona na kabu ya bo travailler nzemo bo soki agene eleki yawo agene leki ya wezali siko yemba mo ndamu yo mosiko etake artiste to yoka ngo ile kabuya na mikili amvute na yebi mikolo chanze kombo agene leki yawu diambe leki yawu agene leki yawu moi mikolo créa beta na poto mwana ala muka na mikate na français bon on a ce qu'on a kikabuya na kikabuya papa donnez-moi l'argent pour jeter les beignets ezobima wana evie nanga kabuya bana mikili
nano ebimi te me na bakini oyo ekoma bato bayoka yango me tozonga kaka fali afute tozalaka clair moto atondisi stade esali plein yo oloba fute afute wana montage na bien tozalaka nao bato bino bato ya inosa siko bino bopapa bobeta ni palais du peuple o to bobeta nini palais du peuple ya mokero biso kuta olinga basangisa peme na martyr timaya tigre inosa babenga tigre non fali aigle inosa tigre abo moko nzaba nyama azalaka nani lion ndenga na yebi lion lion akikala lelo komi tigre tigre vraiment wana eza parole ya papa Timaya koko Timaya kitalatala balobi tozo préparer bientôt là inosa baluma préparer stade des martyrs bino mo bana poto bomoni ya fali ndenga beti bato bakufi donc esali ba dégâts ya kosakana te mais bato bakufi te tolobaka bien lakisanga babibembe po bino ba journaliste bozwaka bituna oiloko moni te ozoloba Timaya tozo sole amaka mokoswana te yo omonaki ba vidéo te modele bato bakufi na ba stade des martyrs yo yebi te ke nga ba pibia nga na ba vidéo wana oyo oloba wana balobi ke nga na kufi me nga ye yo pokendaki stade nakenda stade inosa atindaki bino bokende kaka koteste to nini nalobi nga nakenda stade te nga azalaki na plateau bateke yo kende kokufa kotoma bateke nga azalaki nde na plateau bateke okende oluka ni tosola na oluka mama sango bafufu mais siko ntango na ye boye bato deya bapibia lokola bamakambo ezolekominga kuna nzo wana eloko te donc lokola batoto omona ba tv nakenda bato bakufi na ba stade des martyrs naoka bafoto kaka montage totika lokuta soki abeti na ye azwi mwa grâce abeti na martyr me alobaka teke atondisa mpo so totali ye moto ya liboso mpe atondisa te vraiment atondisi ne te tooloba kaka so totali bapaster oyo batondisa na martyr ndeti paster nani nde paster Soni Kafuti donc atondisa banda na 6 heures na prophète Konde bato batondisa na prophète Neema ye patondisa stani atondisa sikoyo abongo ye muta liboso mais quand même ye kuna za bo pasteur ta musuba nzambe bakota muta kotondisa nde koleka kobeta triple na koleka eza kaka innocent tigre donc ye nde muta kotondisa abeta ngo triple aleka na pasteur Soni Kafuti akoleka bango nyonso na ba pasteur Neema nyonso akoleka bango nyonso po yaza tigre akotondisa akobeta ngo triple koko Timaya tosola Innocent abombami wapi nana simbi Innocent aza trop sûr bon muto abombi Innocent eza kaka nzambe po nzambe alobaki aza nzambe ya bana mike ya mikolo te so pourquoi ye mwana muke azo manke mikolo po ne ba mankima amanke te toloba makambo eza na nzela nga nde naboyi na nga batondisaki koko Timaya nazongi mwa nsima moke bauti kosufle ngai ya mikolo te kolekana bamonaki yo bobandaki kobunda na Bercy mwana mpo anini okoma koimite Bercy lelo osko na osola na yo moko na plateau elo nene pusaka yo na Bercy boyokana te Bercy mwana na normal boye nayebi ete na normal boye nayebi ete me tokutana ne na bumbwa na bumbu entre baselembau nga na okende ipeni na nzela kota na yo kuta na kuta na vie wana vie na nga kotaza penda bambote ebele koko Timaya ye pensionné paole kaka ya Innocent donc bowelelaki nini ti komona niveau bosimba na banzoto bon pona cri ya Kabuya die ma sauvé alinga atika animation Kabuya alinga tekela cri wana vie na biso makitonch bill pine ya train vie to benge na chombo Kabuya benge na chombo via yebisi Kabuya lobi naza likolo car benga nga sima siko Bercy pe abengaki Kabuya siko tellement deya biloko wana ba cli wana Kabuya kotaki yango déjà na ndenge ya ba studio epesaki mwa mbutu donc yango ekomaki ya matata banini yo tamula petit atamula Kabuya boye yango ekomaki ya ba façon moko boye mais ça quoi to sola na Bercy mwana binda tokos donc tokos penda talaka libanga wa boaki libanga yo Bercy ya mwana zolela donc etaka yo koko Timaya muta Kabuya soki lelo nzembo alikuwa libanga na siko bapesa ngo Kabuya alinga abwaka ngo ndenge Kabuya clé wana bende pola
Pour mutoto na tabakre misu ba animateur ba yele akilo kwa biscuit mbala. Ayela kabuya. Oh, kubanga na libo ngwandolo. Kabuya lobite. Oye komina ba bêtise. Mais abi libongo ndolo. Ah, te prêter bien hein. Donc ya boya ka bêtise. So bandi ba cri ya kabuya banda carrière na ye te mimi na mikili. Oyo ka bêtise ezati. Ouais. Wana mo lobi vraiment solo quoi. Ata ba animateur impoli o ba ye. Donc baza na ba ligne ya ba bêtise. To tanga ba kombo na bango semaine wana. Pour naza na bible ya bato bazo sala bazo bwaka ba animation oyo ya bêtise oyo papa na mwana ba ko fanda boy na mwasi batalika mwana kota na chambre et bebisi éducation ya mwana. Koko Timaya etaki artiste lelo oyo kotala baninga na ba artiste comédien bakomi ko sala ba buzoba na ba TV yo za parent na ebiki oza na mama zotala. Est-ce que na minute o repesa na mama mbote te place mama za sepela pesa na mama mbote avant na continuer question na ngai. Donc na ko pesa mama mbote te pour na bomba na mwana nga na bomba mwasi nanga. Oh dondo za dia na mwana za pela kwa naza na mwasi nanga kala mingi te na obala kala mingi te wadolo bakapo o intimide ya yo kabia otondeni na bomba o eza media bato ebele ba otala monde entier ba otala nga na ko présenter bongo te ba musicien misu ba présenter nga bana bango ya na basi na bango waneza parole pa Koko Timaya ba bombi mama mokolo kaka kobala nde bokomona mama Koko Timaya l'autre yeba to mona bino ba artiste comédien bokomo okufa avant owa artiste comédien mo abimana mama moko boye na poto tuna mwasi mo libala etaka yo Koko Timaya mutaso pension na monde art tango yoka ba message wana esalo ndenge nini. Ouais elobala ngo fe nanga simise bato kala basila yepe amutakala yango wana na lobiti na misila na epe misila ne de bien enfant soki tolina opesa na bandeko na biso o basala ka maboke wana ba osala donc mutu aza na vie na ye so mo bandeko misu ba okufaka tant mususu bikota na koyeba trop na kotimbela po leader alinga ye akoma fanya leader ake place moko boye ya mama moko azalaka na bumbu asokola ye bana bumbu limbisanga po na yebi pukize tala mpanzi wana donc ake mo na bayaka na bakingasani epesi mabe yango omona ba retour bino vokaliste leader kingani abomi mais etamboli ya mutu bakongo baloba zaba mutu zaba valeur c'est que tant que au la carrière na yo ba yo me balobi tula di tulu tala ba Brazzaville ba lobi ogana mona samondo kuto mutwa donc eza façon ya mutu ndenge aotambwisa vie na ye donc tolina kopesa na bandeko na biso ezala kota ya muziki ezala kota ba comédien ezala kota ba pasteur tolio ya mukuse nga na kopesa totambulaka na kobanga nzambe soki osala makamuno obazeka na nzambe ka yebi vie ya mutu naza na pasteur te mais nazongi kaka innocent boyebaki kala mingi te tozala wana vie nanga pese leyo nayebi pe obeta pe na marti wana otondisa kobangelo moko te ba montage wana deja nga na koyeba kolandela bango nabimisela bino video wana Koko Timaya mutabia kolandela message ana yeba eza video to eza photoshop to eza ndenge nini to koyeba ngo Koko Timaya tant eza likambo ngonga tokomi dia koshite mot de la fin etake Koko na ebite na mona fala benga ba warion faire benga ba golo bo bino bata innocent ba benga bino banani ba inosbi te banani tigre baba tigre balobi etake Koko Timaya mot de la fin na ona message no ya suka eza nini oyo koki ko annoncer le bana poto. Ouais, mot de la fin va pesa ka soyo lingo kufa. Bon lilo basuka na émission na biso mukola lelo ya kata vision des stars. Lilo basuka pesa eza na ngote mais na opesa kaka ba mbote belé na bato ba ozwa tan otala biso. Na bandi nanu na père nanga oyo abimisa nga na mokili pona lobaka bien boy pona boya ka bato ba okusa na ba montage wana. Bato ba kufa na ba stade ba okusa. Komba papa nanga eza kaka voisin donc papa nanga Fali, mama nanga Beya. Kombo ya papa aboti ngai. Papa Fali Fali pupa te papa aboti ngai Timaya lo mikibanga rien mama na ngai Beya donc papa Fali motema ya mama Beya na bosa Fali ke mbamba ke malembe Fali nani
Falingelengo kombo papa na ya botela ye motema ya beya na bosani te ve na ngai pore mushetu motema ya merveille mwana ma merveille mwana na bango mifi na bosani te Toussaint grand journaliste ka ba collègue na bino quoi na bosani te Toussaint Malela na bosani te Jonathan pasteur ya bangunja na bosani te ba Jérémy donc naza bandoki nyonso basokti na basokti yango bakomitsanga teti bandoki oyo basimbaka nde nsambi bandoki oyo te bapumbwaka mpo oyo bapumbwaka deya biso bato ya batigre tolia bango bambote ebele nano epai ya patron na ngai innocent mwana moke moto asombelinga mutuka na vie tigre afutelanga lisusu appartement moko boye na koloba te mpo baotinda bato eopesa zuwa donc soki oza na posa kobenganga zwa kaka numéro eza na bandi na bino wana donc soki obengi comme ça bakobenga ngai mais pour le moment bobenga nanu te mpo nanu aza nanu occupé naza na bamakambo ebele oyo inosa azolinga tindanga ntan mosusu semaine wana nakozala na États-Unis nakokota États-Unis nakolandela kaka bamakambo soki nzambe asungi patron na ngai Tigre Innocent mwana moke oyo azopesa mikolo vie tanga na gagnant vie na 6 heures elingo loba te so nalati naza tok chenil boye nazangi bilamba bakanda kaka donc ina sepeli ya trop Pelo TV bambote pinda chaîne eza na suivi donc merci Nabino nayebi ke bozalaki ebele rota l'émission Vision des Stars oyo eza bongo aime les serviteurs Nabino CD en couleur na bosante mon réalisateur balobi Blaise Keti réalisateur au totambola na partout moi ça pembe balobi moi ça pembe mikolo nazande na ye moni mikolo koluka na ngate na poto se distrait pamba nazana na kishasa na moto so na kibu na melimo maya malili naza calme na peso assurance pour lobi kune koma o mobile na poto bokelanga mbasu banda na poto na bo ba problème moi ça pembe nazana mikolo tabita kasongo balobi la fille à tatouage quoi tali moi so komisi nzambe na bosanité pasteur 200 kilos pasteur to sala rande to yokanaki nani susu Jérémy Benjamin yokaka nyosu ndimaka nyosu Toussaint Malela bambote belé na bosanité mon patron balobi Cédric Pelo papa social balobi Esther Malela quand on connaît quand on connaît pas ye komone na maîtriser na on te ko na maîtriser oyoka libanga na yo o na suka na ye moi so aleki basi nyonso wana ngale na lobby tabita kasongo moi sa pembe la fille à tatouage ngana bino tokutani mbala sima nakoti merdique balobi bana kin bana braza bana Angola partout dans le monde bana Kinshasa pe tobosani bino te balobi makambo nde awa na Pelo Pro TV bolukaluka te pongama ndosi na ye naza mikolo na kati ya Pelo Pro TV Pelo Pro Télévision Ne zappez pas, ne manquez pas, ne ratez pas. Pelo Pro TV Pelo Pro TV, vous s'abonnez massivement. À suivre toujours, et ça la bien.